osengaka ye apesaka te azwaka yo mushina asengaka yo opesaka ye azwaka yo mushina yaya olingaka ye malinga kota azwaka yo mushina na yibato na simbagwa mama zala na mawa obota pe mibali lokolanga oyo zolukela liwa tongo midi pourquoi kogonda kanga je suis pas dans sa vie pour détruire na kota na fenêtre là je m'excuse sur son homme j'ai droit de la conduire tout le monde me critique et comme babeti on a pas misusu mais n'est attend normalement mi mugwa fait biso pa fan di pina so bena yimo pena mituni pe est-ce que ngana rappeur yimo pa bati na rappeur te ngana na beta musique na ya mbongo nanga mututena luka mutundeni na pays nanga na sala de base makasi na pays na sala base bongo ngamona miyebi quoi donc na attente ya kendo yebi ke mondo mo fosolo la ko sola ndeni fosola bien ba fanatique amasante ekisi bien faut sympathie c'est toi banganga te la Pegasus for blues quand même Obi, ah jeune frère sa carrière n'est bien. N'est ce le moko. Toi quand na sound hein, tout temps pour la moi sound pour tout banda ngo bongo. Ya tant tout ninga se présenter artiste et rappeur. Ba to yebinga ba bikena rappeur. Ba miso ba yebinga top moi carrière qui artiste MJ qui tinga ndenga rapa. Très heureux d'être devant vous, chers internautes. Bienvenue dans votre émission Pyramide culturelle sur DKM Flash Télévision avec votre humble présentateur Christian Tongo, lieutenant de la presse, qui est devant vous pour présenter cette émission. Je dis un grand merci à tous les abonnés qui continuent toujours à nous faire confiance. Nandenge vraiment boza ko s'abonner, nandenge vraiment boza ko like vraiment na ba vidéo na biso na émission na biso nyonso vraiment ça nous fait énormément plaisir et là je dis un grand merci à tous les internautes vraiment ba oui baza il y a des quand même Flash Télévision bon balandaka biso vraiment de partout na États-Unis et na Canada, na Paris, na Belgique, et na Suisse, partout dans le monde. En tout cas, vraiment, bah, big salutation. Là, je suis à la maison Palme d'Or, chez les boss Bobo Kisena, maison Palme d'Or, Ngilima 58C. Na commune ya Matete babi Matete maison ezaka moko hein pour mon maison qui toko boye vraiment na kata Matete et ezaka kisika moko na Ngilima 58C commune ya Matete chez le boss Bobo Kisenda maison Palme d'Or et là je vois aussi Sandra Fwakantu moi ça Pembe na kata maison Palme d'Or je dis aussi grand merci et bonjour à celui qu'on appelle Gigi Mamana Gilesia depuis Paris. Bébeline Louvoiseau, hein, motema ya lycée Tsingi ya ope yangwana, le docteur Christian Kakula, hein, coach papa na Christiana Hop, motema ya Mama Espérance Ludiongo, en tout cas ba big salutation na bino vraiment et sika bozali parce que vous a branché déjà na kati ya DKM Flash Télévision et je peux pas commencer cette émission sans pour autant dire aussi un grand merci au chef de l'entreprise David Kanyama depuis les États-Unis et son épouse Mamani Mama, hein, Mami Kinda et les enfants à la maison. Na PC bino vraiment ba salutation na bino et sans oublier hein, Nathan Kasota, hein, Nathan Kasota americano. Yaope Yangwana, d'abord salutation na yo. Et derrière la caméra, je suis assuré par Dieu merci Mayemba, DM Vision. Yé mutaza ko réaliser émission à l'élo, coup de chapeau na yope pour na musalo zali ko sala toujours na kati ya DKM Flash Télévision. Sur ce plateau, j'ai un invité, un jeune artiste qui fait aussi très bien son boulot. Na yé vraiment l'élo to ko beta ma solo na yé. Il s'agit de MJ Kitenge, hein, les jeunes artistes, hein, Mokondia Afro Makambo, Yende Pinza a invité dans Lelo, Dieu merci Mayemba, ceux qui déjà osa prêt au Fongola, Ngai pour que Nayamba invité dans Lelo. Il s'agit bien, comme je l'ai annoncé, de MJ Kitenge, mon amour quoi Kitoko, mon amour quoi Boga, hein, les jeunes artistes. On va appeler ça Afro Makambo. Donc, Kolo Abito Bengae, Afro, l'homme de l'Afro Makambo. Voilà, il est déjà à côté de moi. Bonjour, MJ. Ouais, bonjour, tonton Christian Tongo. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, comme on a ouais, ngabe santé malam penza. Et puis, mbote na bino nyon sur internet, au boza branché, bolanda biso. MJ Kitenge, les petits de l'air, petit l'homme de l'Afro Makambo yo. Ouais. En tout cas, soyez les bienvenus encore sur DKM Flash Télévision. D'ailleurs, au monde nous DKM Nini. Ouais. Na leli mabe donc blagité ndé na mesana oloba. Ouais, blagité tokos pena tous ala wana tous s'abonner
donc tozala toujours quoi tolandalanda quoi tala kaka. Voilà, MJ Kitenge, plaisir Gambao Lelo, mais c'est la première fois, peut-être, Bamonayo ensemble, dans un plateau, et les gens peut-être se posent des questions, il est qui, tout ça. Donc, je ne sais pas si tu peux te présenter, dans l'internaute, bien, qui est MJ Kitenge. Ouais, MJ Kitenge, Aza, jeune artiste, talentueux, ndeka bat balobara l'homme de l'Afro Makambo, le petit de l'air petit, yeyo, artiste et rappeur. Artiste rappeur, MJ Kitenge, voilà, bref, présentation naïe. Obandi musique en ondengeni, obandi rap en ondengeni, c'était comment on s'adhérait directement dans le monde ya ndoule, du côté rap. Et ça qui pense une histoire na yo penza. Non, carrière, on a débuté carrière dans l'année 2015, on travaille avec des potes, Kandé Zalara, Moussandou, les kaka ya l'ioto quoi. Yo tio, biloko ebeli. Donc ya simanda kunde to benga. Pas vraiment simanda pour te beta pina ba clip, mais l'ioto veut dire que biso tout au sangisa quoi. Wa tia yo, ils a featuring te meza groupe. Bilo mo bongo. Mais ça la rana bu jeunesse. Ouais, to banda bongo, mais to banda ba pote pe belé quoi. Mais comment la moment comment singa on ba sérieux. Tant que singa sérieux, ba o ba koyaki ba o ba telemaki. Na par exemple ba jeune o ba telemaki tisiko depuis na télé na banda carrière solo en 2016. 2016 na banda carrière solo tisiko. Na on continue car ndeka ba lobara les temps et les talents ne se discutent pas. Donc on ne compare pas les temps et les talents. Les hommes tout ça juni makambu na e a baiser na ye ndeto monara coup de chapeau pour régner na mboka weza passi. Weza Congo Brazzaville te. Na pesi ba Brazzaville mbote ba makalba malechek, na pesi ba Prince Roli tumbote ba artiste tout ba bizarre kuna donc. Mais weza sko libulu, ya grand libulu même ba ya na kuna isanga ya Congo na bino biso atona ba chaîne muke. So les kika na télé mba mo ba monio. Mais biso sko atona na ebité sous tona combien de chaînes. Donc c'est ça passe. Donc so muta régner trop ignorer base na été. Ba obazo makambu coup de chapeau donc toi pena na simana bino. Donc, dès que les temps et les talents ne se discutent pas, on ne compare pas les temps et les talents. Donc, biso peut rejoindre Bango, mais tu conseilles toujours ça, on a biso malam pour te zéla succès quoi. Donc, on a un 5 fans, on a pour nga, on a c'est un Afro Makambo. Quand on parle de l'Afro Makambo, on a se présenté un rappeur, na bulka qui bate bile ba ibinga qui na rappeur. Bat ba ibinga pour un artiste mukete. Artiste mukete na ngambu na ngana ba CV na ba fanatique na ngana ndi na mela makambo na quoi. Na bina bat na dirige pe na style na nga. Donc, tant la bique na rappeur, bah toi bique na rappeur. Donc, na artiste et rappeur animateur. Rap na animation, on a des ça Afro Makambo. Ceux qui chantent, bah qui même nous les na rap pas tellement de animation. Il y a un to bien Afro Makambo. Donc, ils ont number one quoi. Ndina bien on a fondé na Afro Makambo blaguité dit. Donc, na moment oyo to saka musala en plus pe na pe des fans to na bango to continuer ko évoluer to tambola malamu pe na donc c'est puis la vie na carrière na fort. MJ Kitenge to lo ba nanu mukena nuko kola na yo na famille, est-ce que c'était vraiment facile ba parents ba accorder yo ba accepter kokoma comme il est là peut-être bah il y a un projet nous sous moi on souhaite le bas à la avocat à la médecin et à peut-être journaliste à la patati patata mais le lot quoi adhérer dans monde en boyer et non même la style en haut et dérangeant famille et dérangeant parenté c'était comment vraiment fait ta vie koko la na yo na quartier famille na quartier c'était comment. Ouais, premièrement oza non lingana ebisa batunyo so parents tout ba comprendre que musique eza musala. Musique ya musala, musique eza don. Donc tu apprends ça, mais tu peux ça mutu don abiki non. Oyo zabu. Et ndé batangi tu apprendras petit na l'église quoi. Musique eza boulot. Tant musique eza boulot so do moni ba maman pasteur Sylvie Mapata. Totali yangiama abala na mbonga ndule. Tozongi mke totali ba père na biso ba jibem piana. Totali bala na mbonga ndule. Totali ba kofi olomide. Ti suka mbinga bossa mboka mbonga ndule donc ndule to betara lisola mbongo ka note so beti so mbongo na monda mbongo ndule donc eza boulot ego ça pe o stabiliser vie na quoi mais na monde pe ya biso to ba éducateur à masse faut que ça ba jeune so mi mango na ndenga faux quoi j'aime so mango na ndenga bien te neti nga na éducateur à masse na mboka na nga na milieu na nga na pays na nga batu na guida ba bien éduqué
donc tout toi attend ça li to ine na musique MG Kitenge yeba sika bien éduqué bo atenga pena na afana afro makambo so mutalo be afana afro makambo yeba ki a danser pour moi je danse bien tamo pena bo alinga ameka ko po biso na ba feniante biso afro makambo na ba feniante biso to afana afro makambo to ali bumne tamo bo oliko kitaraka biso to abon ouais mais so moni na afro makambo so mutu afana afro makambo yeba ki a bien éduqué par rapport à quoi so ka musique nanga na passera étant que jeune nayebi ki ba jeune boyo ki nanga mbangu mona minute o ce qui mutu mon père moi mukolo ba botira ko yiba za bien te ba mon père pe monda lo ba boye pe mona zaka ne moyibi tant âge ne ko kinda ti ki moyibi donc ngape fona yiba nanga no pona no jeune tant no koma na âge nanga ngape no koma paro bule pa zaka lo kwa bisote botira ko mila ba kwiti mi pa ndo mi ani ba kwiti mais tant ko mi paranda tika mais que ba jeune boyo ki nanga facile pour ngape na jeune lo wa bango tant ba mona ngana opesa mo conseil ndo jeune bango a opena frère opena ndi sala ki bazo mota yo kanga kwa de ngana ngabu na éducateur amas dans le pays nanga pour nga benga ngo pays nanga ba fanatique nanga to bana pays nanga le pays nanga fo makambo ba tout ba kifandu la fo makambo batambola pena mo ba droitier et ça bon en fait tout le monde a commis afro kuna to mona afro Congo kuna to ka afro trap yope oye na afro makambo mais to ebi na ligne wana moto aye na bafro wana c'est Inos B Tigre na habité vous tous boza bolanda kaka ligne na ye to pena ndenge nini to yene mutapesi bino be wana posa wana ya ko sala ba bokobimisa ba nini afro c'est comment en fait ouais so on a répondre en bien na zonga kana afro trap lobby afro trap eza ndule MH danda obeta parce que MH da banda pe carrière tongo. En plus, MHD a évolué en France. Afro, en fait, afro, c'est un style de musique. Tant que tu as afro, maintenant, tu as une dingue, mais afro, tant que MHD a afro trap, on a afro na trap. Il y a afro Congo. Donc, quand même, afro, na Congo. Donc, afro makambo, on a afro na dingue makambo. Ceux qui chantent la chanson, on a lobby la trop. Donc, la chanson, on a le roi neti. Et le roi, ça là, tant que ça l'intérêt, il y a ba journée, il y a ba binga wana, ba solo kwa neti ba kini makambo bilo mo bongo. Donc, ceux qui disent mon on m'appelle que, oh même ba jeune musu ba finga. So on dit na podium non kiké bou. Ah, lo ngwa kuna tika biso do mila na biso. Donc moi kwa na yo déranger bango. Mais na suko mona ba bini donc ba comprendre que oh ya le bilo ko ngape na sala ngo. Ayi bindeni ke na sala ngo. Oh, yo ya toucher point na nga bwendeni. Donc ngape na ngambu na nga na via na nga mutute quoi. Na sala makamka selon ngai. Na kondi na yo Inos Bité. Na landi MHDT. Na landi Inos Bité. Donc on a les petits de l'air petit l'homme de l'afro makambo. L'artiste est MG Kitenge. Le temps de bien afro makambo, ils afro Congo. Le temps de bien afro makambo, ils afro trapté. Alors qu'est-ce qui différencie l'afro Congo et afro makambo? Différence c'est ça nini? Afro makambo tu mélanger rap na animation. Yango tu bien afro makambo. Moi je suis pas un chanteur. Ngaimba te ngana bongo te. Ngana rappeur na mélanger rap na animation. Yango na bien afro makambo. Parce qu'on a habité temps va bien afro Congo. Habité afro Congo va bien eza nini na nini de comme afro Congo. Yango avant ce que les questions à poser Inos biso de bien na plateau na biso. Na plateau na biso so de Inos bifo de toutes les questions. Ils vont répondre à nos intérêts. Pour nga na habité soki afro sokazala soki afro Congo na inspirant ndenge nini. Soki afro Congo inspiré ndenge nini na habité. Donc ngai est inspiré na ndenge na biso wana. Rap na animation des fois afro makambo. Na dégâts d'inspiration bimara wana. Na makambo so to lobelaka donc. Ya to bara afro makambo blagité. Afro makambo blagité. Cher internaute, tous na tigna pardon. Na MG Kitenge, wazabongo invité na nga lelo et je profite aussi de saluer Lopez Sambi depuis Londres im to landangai papa na Ursule Sambi na pesi bino vraiment ba salutations depuis Londres mon vieux Lopez Sambi. MG Kitenge ba œuvre nini oyo réaliser lelo bando bandi carrière na yo ba œuvre boni oyo tu es déjà en place. Ouais. Na nenga ndule eza mutu soro apeka na œuvre moko. Abimpeka meilleur na œuvre moko. Azupe makambuka na œuvre moko. Moni neti biso na neti na netinga. Un artiste moi ayemba you are my African queen. But nous play bien presque. Artiste wana même ngamo ti les là tu biba iba pe componente. Mais chane wana kaka chan wana e cartona tikala likolo. Atikala wana.
Soit tel artiste, soit ça la base, ils a raté par des nombres de chansons. Qui non, ah, ben c'est belé, t'es. Oh, ils ont réalisé. Ils ont combien? Net na moment où na le roi net na qui ne sont asima, na bitel soit clip. Les gens asima clip sur YouTube pour tant na bitel soit audio bo baninga ba loka ba monya ngote ça bien te quoi. Tinda baninga tina plateforme audio parfois on quoi. Bo loka na YouTube ils ont asima ezali. On les a depuis 2017. Ils ont single, album, clip, ba single kaka. Na minto na bet album te. Ils ont asima ezali. Ils ont c'est parce que on a tant de débuter moi carrière quoi, moi esprit ndé arama qui rappeur trop quoi. Toi na kiniga boy. Donc ngana yoka kina sango. Kinyango tonda sentiment. Tango na komi na kinyango solo ya na miyokeli mawa pitié banango bujana misusu ba mi benga bambeya biloko mikuse deva ba para baninga master tu vois c'est la folie 15 16 komo baye bedona ke gabule neti ya koli rapi bopona kaka kofinga baya ya bozola ndesi badinda beta mindule po bato bayoka y a pas de 100 métiers simbite tika yeba pire nde pirate hein motokoliana ko boma yo yoka kongango ebeba ba matanga ekoma ba feta yaya oyebite fista kufa kitokolata nini tokomela pete baninga bazana mawa bozo kende kote tukapena koswege ta makambo monvielega kitenge ta makambo meyona kini kabwe bozo ksandako kabwe bazongisi déjà pays nanga bazongisi afro makambo blagite voilà titre non wana kini karaboy kini karaboy c'est biso ba étage belé c'est biso ba étage bepo eza le quoi deuxième hit nanga deuxième hit nanga carrière nanga et puis sanga mambo belé. Pourquoi Kini Kakaboy? Qu'est-ce qui se passe actuellement à Kinango? Tant qu'il y a des messages à coupler, on a un sango, Kinango est un sentiment. On veut dire, il y a un tout sous, il y a un Kini, pour Kini, les soldats qui ne bêtent ma bien fort, qui ne se prononce ma bien. Kini bien. Kubu kanate, mon amour kana bisonetika, na le bano Congo nan. Toi na talent belé. Toi donc Congo ils adorent, Congo ils arrandé, Congo de le mo gelenge, na pesi Gali Garvey mbote place azali. Gali Garvey, c'est un frère, to kutana une fois. L'époque na Kinika bon enregistré en studio na Yuno mais les managers n'étaient pas forts et donc j'étais avec Borgia puis si Borgia mbote fille m'a bien sa carrière en Kitoko donc na moment on a évolué na ça na enregistré en studio na tant enregistré son ya base batam super à mixage son ebimi ça ya base tant bon mixer on a peine dans le temps na studio to pesa moi mbote ndezala mais parfois succès yebikati ndi baloba succès et bo sensa biso batu mususu comme na sombre batté belé pardon na minto sexy gaz na minto toka gali na minto na pays na ngapi ba yoka froma kambo et puis na fan so froma kambo so tunye gali na MJ alba jamais gali roleka MJ aro bomani aro kufana ta pona ngai misupe na iba kombo na motutu mona na pété parfois ba putain ba pays na nga parfois ka seloko la la lettre ka ketchup Carole batunanga ba NG Black batunanga bakokanisa lokwa ba M de valeur batunanga ko sako ba diable marero nzambe batunanga ko sako ba gabo machine batunanga ba sako batunanga sentir nanga te parfait na bongo te batunsu na biso ba kokufa pona ngana to mona na te to kutana te ba mona ngaka na ba pekli ba mona ngaka ndika na evolua makamna na Instagram na ba TikTok mo bebele mais ba koleki Gali Garvey ba kokufa na ba peso ici bon ke Gali Garvey alekinga pour y a un pays dans le pays na eza forma kambo dans linga ko tout pays ne koya dans la minute moi Congo la minute na Congo parfois nous soit ba tu souhaiter même biso tout monde en réalité mboka na biso toi parfois reculer na ba pays d'Afrique mususu mais so fandi singai obimisi ngata ivoirien obimisi ngata mutamboka ni ata pesi ben terrain mboka na bona ndé nini ngalo barake Congo leki partout donc on a Congo na ko isa bendele te et puis na sir na mboka na ngata ba richesse belé donc Congo l'équipe partout ndé mo pe fana afro makamona ngamu na yibiki MJ kitenge so bandita mo nzo rapeta mo yindaka atila biso animation donc toi na temps yokindo luka mutu musuti na moment oyo biso to vivre na PA MJ kitenge to zela tanga betela biso bokilo to bopepele soko yela biso nini donc to lizela na nzala wana nyoso wana yo ngolesa biso to liate to sérieux bon liate pe na ba boya on lia fort on nous laisse biso nzana biso twana yalo mtu swata mu nzana ya fufu ngo pesi ti normal quand tu ina ya pe na nzala ma omela ti te ninga tan normal awazi ya fufu sir no blagité afro makambo blagité fidèle internaute to continuer vraiment ma solo na biso na MJ Kitenge toka ki somoko
na suki sa il est question toi antisuka kinika après kinika bwena ko beta mushina chanson be meli so marambe belé bozana ka 5 oyebaka te azwaka yo mushina osengaka ye apesaka te azwaka yo mushina asengaka yo opesaka ye azwaka yo mushina yaya olingaka ye malinga kota azwaka yo mushina ya dudu mushina azwaka yo bazongisi déjà azwaka yo mushina ndi moi même so belé donc bita biso bisike belé ba contre belé p donc na pena fier na ndimbo wana donc là tu es content de tenir nous même là ouais na évolué bien la carrière na zanga ate quoi ba showcase na zala invité ba affiche tout le temps mi coupé tamo ils a pena boy au moins un jour moi parfois aux invités à 4 à 5 places et puis zipi matama quoi tu mets ta musique au fait tenir ba ya musu quoi boy o kemba fort yo moté ba mbongo no anji après mushina to ko beta bokilo to bopepele nzimbo sko makambo yangwana pourquoi bokilo to bopepele idée na biso sotali clip wana to tourna clip wana na do la star na pesi mbote place azali to tourna clip wana les jumeaux na scène Ephraim na pesi mbote place bazali en plus na ba membre tout bazaki wana quoi donc clip wana idée na ngizaki boye li solo ya bokilo to pepele ya ki jeune moro boye moya mo boye ka de briana quoi akuta na nzele ne monzile on pas les liens en fort moya fashion quand des esprit de kinti siko ya ngo pou moi j'ai des marambe belé ka pe boye moi ça kanyi pe bord quoi. Donc moi si azupe moi zemi banini akomi pe ba mo taper quoi ba créer foyer sko tandis que non abala qui était abal non moi na batute avant botti des débats so histoire clip des alliés abotti des débats na quoi parce que ma bokilo tanyo so mo yotsa mo mal à l'aise so kuti bon ba olamba so pibiloko so kuti do atsa ba mo mal à l'aise na vie bokilo to bo pepele merci ko mer bokilo calcul na ezalaki ke moi nae ndanda tanki sa moi ne ba chic abala mbali moi za ba moins quoi abala mbali moi le roi neti ba boss na biso ngaye da besi no boss mbote donc abala mbali moi ça pena la rebelle quoi donc parce que moi na bali mbali moi tomba amoureuse ya moi boy merci que bon mieux moral de faire quand mère coincer moi na et ça peut moi na kende kuluka botana ya wana pour ko marabisika moko de faire quand moi na kuluka botana ya pour mabisika moko mama pe thrombose kaka kande zo matara merci motsa wa malaise ko ka bokilo to bo pepele za malobe uta sko na mnoka jeune wana pour ma bokilo parfois neti biso na école na biso baluba papa bo fanda biso ta basongi batakasai nga musonga kabinda me biso tu wana basongi baluba biso takasai to zala ta mo buto na sonya ba bokilo trop to sona bokilo même ngaso ma bokilo be ngata mo no lingana ke na nga mo te funa ke na ba te belé ta mo buno za soni soki sko to kuta na mwasi mo za mungala ba mo na ngasko wani na comportement mabe po bango pena na ba bokilo abita mboka quoi na bokilo ko ya pe mo lo boko pe na ba mabo biso to rabongo biso pena soni wani zalaka parce que soni wan songa nango na kuta na muté kolo na ba comprendre la poli a bien éduqué est-ce que mère wan ya wana ce que tanga mona ki ma bokilo ya traumatisé ndesiko ya la bokilo to bo pepele so tel na shawana oyoka ils ont parti moi inda fond na TikTok maintenant ça va vidéo enfin c'est beaucoup batika na bango et alors nous allons suivre cette chanson mais en a cappella au c'est la bison sous bokilo to bo pepele là on rencontre biso histoire non des alliés mais les internautes tout le monde peut pas découvrir bah yoka vraiment en a cappella pour que et c'est ça penza mingi penza les boss les big boss Bobo Kisenda Palme d'Or et c'est ça vraiment Francine Simpi grand prêtre mère moi Sinzambe Mama Lourdes et c'est Kazala Zola Dabiso et c'est ça vraiment mingi penza Medi Baka na Wambu na Angola bokilo to bo pepele ouais na deuxième couplet maman lembisa na vina na ya pona bongisa jama kobebisa responsabilité bana na kozwa kolata kotanga tina kolia yemo kwa yebide kwa je suis capable za kozanga melobi na kozwa toujours des rage pas comme les chiens à bois yo posa mamoko kotanga poa la vie c'est molo mère olinginga na ibato na simbagwa mama zala na mawa obota pe mibali lokolanga oyo zolukelanga liwa tongo midi pokwa kogonda kanga je suis pas dans sa vie pour détruire na kota na fenêtre là je m'excuse sur son homme j'ai droit de la conduire tout le monde me critique et commis ba bêtise oh tamakambo ya mami ba pas si souffrance koleka on peut pas se partager pardon maman lembisa
ya mami lembisa les autres parties moi ça ce qu'on va challenge trop na TikTok na kozwa 500 te okobala nga na to yakala to kozwa 500 te okobala ye na to la yonde mama bokilo lembisa pardon mama lembisa bokilo to bo pepele lembisa pardon maman Lembissa. Ouais, ça bon. Vraiment là c'était Bokilo to Pepele et c'est plus penza les boss Bobo Kisenda Ayoki penza Bokilo to Pepele. MJ Kitenge Nalandi Bokilo très bien. Forme contenu nango OK non det nangamba ba impéré. On dit que je suis leur modèle na banda tongo so boyebité. Dans le rap je suis doué. Donc, moi, dans moment où j'ai la telle histoire, la bande carrière en 2015, la bande au côté monde média, la côté monde média en 2017, dans les canaux télévision, série on non la chaîne la TNT, dans les canaux télévision portal là, série wana non artiste bilé bo rien minto non bande les canaux télé. Surtout zongi muke beaucoup dans YouTube bota ba clip na mali bosso ba beta na ba vie na bango, bota ba ani na bota clip na mali bosso na beta bota ani na. Bon comprendre que bango ni ba ko ba ndabi ko yoka parfois na ghetto, bande zapping na télévision ah on a un sous petit homme qui a kitoko boy. Parfois on doit zapper à la télévision mais tant qu'attend le wizard imbécile la monnaie. T'as donc tant le wizard tant il sera musa nango ba o baki ba o batikali. Musique na afro makambo parfois so bango pe so parfois yambe bango so yambe bango parfois so bango besoin non ba comment étape bazati. Pour la minute so tobe ta musique mais parfois na moment oyo so yambe ki bango ki MJ ki tinga pe dans niveau moi c'est bon ki bango pe ba envier musique à MJ. On est c'est mon lokwana. Mais bon peut saluer makambo. Oki no makambo te. Te na oki no makambo te. Impère. Te na oki no te sérieux na bandi. Nani aluki makambo? Nani aluki makambo? Eliana aluki makambo. Peniela aluki makambo. Yami mi aluki makambo. No ki onte. Te na oki onte. C'est pas normal. Ndinga ta normal. Na bandi mbona bango. Na bi seme ki tama izapo ko tikape. Ponga linga musique toi. Tama ko tipe kape lo abo monanga okiti moi kipi au fait na tama tipe pin. C'est fait seme ki ba fibo ki na mo ba bini pe ah. Ça me fait du bien mais makambo ndina na yoki nga yebi ka to na fro makambo. To na makambo. Te na yoki onte. Ndinga ta normal. So na yoki yango ata prochaine mais ça bien. Dans na yoki yango ah. Est-ce que non ya apona lobela ka ki den na yoki yango. Mais attaque gêne la musique pour musique on peut polémique pe e bouti on peut ne loroté. Mais comme on a ba jeune frère no wana e lo ba sala pona yo o mona ngo pe na ndenge ni. Quand na loba carrière succès dans mi KTT. Succès dans mi KTT donc une fois muta a joué succès ba mo yo kaé faut quoi applaudir. Et ça facilité. Facilité mais succès ba somba on na mbongo. Ba somba succès mais talenté. Donc chose comme ta a baiser à la succès a pe suna talent wana maboko pene belé quoi. Oh succès ba somba on na mbongo na ndenge belé ti. Éviter. Il a eu ça. Ouais, succès na mbongo to somba ngobwe. Na beti moi concert na ta na Al de la Gombe. Na beti concert na Al de la Gombe. Na tie billet na droit d'entrée na puis à moi primo $5 droit d'entrée facilité mais natali kana pia ka oza mboka o bat boyo la na $5 te pa ninga pena boya te quoi na jusqu'au ba biyo na tuna yo kabula bana quartier na biso pardon boya pena jour wana pardon boya pena pesi batu na mawana louel bon ata sumutuka wana de ko somba succès na le mawana de ka comme ozela mo pena arrêt bon mata ko artiste bino mona mabele ba mati buba ina al bato moi ki MJ ki tenga ton 10 Al de la Gombe mais tant ngamuna matina oye ma ko pa ki o ateka dendo na point na biso wana kuna oya pesa ngambo te trop ipa na pesa ki billet ils bon wa de sombi 6 mais bato ba mona ki obeti plein mais yo mo yebi ki na plein on a beti parfois ba landing apena ninga ya temps normal ba misato mais bato nyoso ngamoni na pesa bon ba billet to na fouter bon ba transport voilà mais tango bandi ndulango j'espère que ataba vers quartier ataba oncle ba tante mais c'est que petit nzela no zo kende sika no kende fo okanga nzoto fo solo le est-ce que tu solo li ngana kitenge eza le roi lion na mboka na biso na milopwe te za mukonzi parce que na milopwe dona ba mukonzi ya ba konzi
nga na ta kindo sula bato batinde fo ya sula na ngai nga kindo luka mutu tena luka mutu ndeni na pays na nga na sala de base makasi na pays na sala base bongo nga mona miyebi quoi donc na tenter ya kindo oyebi ke monde on fo solo ko sula ndeni fo sula bien ba fanatique amasante ekisi bien fo simbati te toi banganga te toi ba musicien bo comprendre loko et loko ebo ma musique yango ya ba jeune ba bila mabomo mo pe boya mo bo garçon nzira bwe a swe bifunde bien na mutu subandeni tamo ki passe na mutema parce que nyonso ya poign pour ba jeune ba kanisa lokola musique za kisi te musique ya kisi te biso da toi marabouté nous sommes pas des marabouts toi ba magicien te pour la succès te vous avez moi tchétché oh vous avez tchétché Rolls oh vous avez tchétché do ba ba pesa ma fort so du Rolls c'est ce qu'on a na kisi contrat so du contrat par-ci par-là net ngande na abwe na décembre na obeta na Côte d'Ivoire na obeta na Côte d'Ivoire en plus va projet donc pourquoi Cass Bloom ouais beaucoup thérapie non na Cass Bloom na mona ke me yabeta a trop na musique gospel mais vous ça quand on rap bino nyoso mais il rap côté gospel mais na Côte d'Ivoire ba rappeur vas-y bil après tout na Côte d'Ivoire toi na ba on a yebi toi na ba kiff no beat na minto ba Didibé na minto toi na ba Michel roi Serge Benoît toi na ba frère mon M1 agent quoi le roi biso bodon musique n'est pas CP ça na comme rama na Cass Bloom te na minto na Cass Bloom na boudé te na biki yo ngo bimisaka yé na Côte d'Ivoire na mona ce que gênant na mona ko mo gêné ba artiste nyonso Côte d'Ivoire jamais ko gêné ba mo Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire na Afrique par exemple pays où ibimisa ba artiste toi na Nigeria toi na RDC toi na Côte d'Ivoire où ils ont na blaguité ou bien sûr citer ba artiste Côte d'Ivoire ibimisa la biso ba Caris Maga devait évoluer carrière en France mais là ivoirien Côte d'Ivoire ibimisa soit végétal na minto nzemba ramener la coupe à la maison allez les blés allez bisson ce monde mon bateau est bien mais mutabita ngasa ivoirien parce que surtout mo ivoirien to misa Cass Bloom donc na habité surtout ndo créni elle wa Congo to mo misamba moro a rappeur moi beta makasi na Congo rappeur moi beta makasi to na tan komba ka sans loi critique to misika ya jeune moro moi ce que ya le kwanti te so misika jeune moro ça bien te so misika jeune moro ka bu ça beta nski na Congo ba rappeur basé bien for blues te poni comme ka for ba rappeur ça ba Alexis légal ba rappeur Alexis légal toi tu bien rappeur ça pour toi na moins 100 ans moins 100 ans et puis tu as une idéologie wana yo to wa otika ki rappeur to linga ngo trop normalement rappeur azati Olanda pe Gains for blues quand même obi a jeune frère sa carrière n'est bien na yeso lo moko to aka na 100 ans to tambola moins 100 ans pour to banda ngo bongo yo to tu ninga se présenter artiste et rappeur ba to yebinga ba bikena rappeur ba miso ba yebinga to moi carrière ki artiste MJ ki tinga wana ndenga rapaka mais ninga ta normal na Congo a rappeur aza shooter et tant normal na Congo rappeur te ba rappeur a ghetto ou non ba bimite pe que o leki okuti ninga mo bo rappeur de ba rappeur a Jero ka bazalaka ou beti le rappeur ça c'est que yo posa moi $10 $20 au PC ngana l'homme de l'Afro Makambo ngana l'homme de l'Afro Makambo na mintu ana Congo rappeur azati bon balèche ti alèche rappeur ti bon anani na ebité so yemoko yemo pe so tunya lèche na ebité to créer ba polémique te mais ndinga yemo na ebité so tunya so ya mbingi rappeur MJ to mo boya batu ti na ebité o comprendre na Congo rappeur ba to bita ba rappeur ba Alexis légal na Congo a évolué na Congo ba rappeur za ba Youssoufa moi ba rappeur on a trouvé ba rappeur ba rappeur ça Youssoufa et ba au moins qui moi ba to mo ko ndutanga ba rappeur yo mo ko merci otangi nani otangi Lexis légal yo otangi liboso ba rappeur te ata yo mo ba rappeur te to yeba pe le luka biso nyosi Gad Fabulous c'est un musicien habite en musique naïe tamo boye asala pe bandombolo donc comme ndule naïe c'est un frère donc dans un studio to kutane chez Scargomen to chez Scargomen on nga ben na bwe na donc na donc c'est un ndule ya bien ba réuni ah bando la ba pungi banda kuna bango donc Gad Fabulous to kutana une fois na studio Scargomen mbote na place ozali to la une fois wana yi abeti nje mona bitali boso oyibimisa pa ko le fwengi tanga biti pa ko le fwengi anda ko ya donc na studio na bon ko beta amasandeni ko calme quoi ça type bon ça bon kitoko normal frère to yibani soki ya robosana mais nga robosana eti ya soki succès et ça la biso to reconnaître ba te bien namba moko to ba ndo bosana pe misusu mais ninga ta normal mi mugwa fa biso pa fandi pina so bena yimo pena mituni pe est-ce que ngana rappeur yimo pa batina rappeur te ngana na bita musique nga na ya mbongo nanga na musicien habita musique nanga mais ninga ta normal na rappeur te so to zongi muketa musique aga Fabio so ta musique lo kwa niti
na po so yimba nzimbo ba tupina te parfois to mona lokwa nti polémique hotel banzimbo lokwa nti kwiti na melaki ona monoko na makolo te tika ma na yebi nzimbo wana na yebi yango ko ngopeta mo kuti carré pe ba tiango bo pété pe ba champagne to sala yango sko nzimbo bongi za rapte nzimbo même yo mo so tuni gel Fabrice yemoko alors ba nzimbo wana za rapte bon to zongi muke ba nzimbo lokwa ba neti nzimbo betela Maria Mandala Yabite la Maria Mandala. Ida va ya gojiva abali for you. Nzimbo ni rapte. Isa rumba. Parce que atayumo. Tu bien qu'un rappeur. Ça on est venu bouffer nos salaires. Atayumo pina. Isa rap. Na Congo na minso rappeur aza sulti. Faut le tout le candidat rappeur asika. Ba ya. Ba jana ghetto bo c'est fort bo poignet bo nyata pina partout. Bonya tapena partout, bonya ta partout, bo lukapena rappeur a ghetto boya, bo s'imposer, bo zo apena moi place ya rap. Pour na minso rap comme okweya. Rap ezani. Rap eza rap. Tant tanga ba Alexis les gars tanga ba Marshall Dishon on comprend que rap wana banda ko beta. On va ba rap pina. Rap et yana rime, ni singa na rappeur mon do c'est plané trop. Ah gazi Z grec. Nzambe nanga parce que c'est rap surtout sakana habita ba featuring moi trop ara na succès ton la minto comment qui ni be Europe ozonga na donc comprend que oda luka parfois azwa na me caractère ozonga la biso suna ba album donc to kufa mabe ba rapper ba ngoyi wana tango rapper pina benda monyama donc rapper pina ko je demande qui est le king et tout le monde veut être le king et du paramètre on se ring pineza tactique za nzembo za rap c'est un rappeur beti ba o rappeur Pina incroyable tactique comme rappeur mais biso to début musique te papa biso début musique te ninga bana musique tongo nga komana ba rumba sérieux nga komana ba rumba nga bana rumba ko pela rumba pena contexte rumba bina na yimba na luki mo ninga mo na pesa yimbi ne pa cholo lendo tika bugo nga ibindule makasti mais na ibi mo ndule tamo bena jembe la pe style ya neti na frère nga Black NG habita ndule bien parce que tamo pe bo so to faine trop vu que na mi c'est na s'adapter dans la compagnie nzimbo na style na bible tanzimbo na combien na style no kitoko mingo ko onde ya beta nzimbo na beta onte na ndoko sina beta na onte pour un l'homme de la froma comme na tiga onka wana ezala ntamo boué parfois na roza featuring mo na cadre featuring na bimisi idée wana to tout ça comme featuring mais ndenge na kingai tamo pe na defana ba style mais na kinga pena eza na l'homme de la froma kambo donc en lesa bato mingi biloko na ngapo na minso ezala pena bongo na pays na ngisa bato mususu wa mo pena ya imba kwa MG kitenge ezala oh yeah yembi wa MG bwendeni oh yeah bit musique lo wa afro makambo do fa na mai pena kini na moment oyo style na nga ya ngoyo do some out penche lo nga oh yemba lo wa MG bongo do na moment ilo ninga lo ka réussir ya ngona afro makambo ifanda so moment ifandi lo ba afro trap et ça nga bien do wana do biminde rapper nde yo ya mboka ti rapper ti na de so rapper ta de so la boy mi so na bimi l'homme de l'afro makambo so lo zongi mukina makambo na rapide batu ba tunabi rap tout n'est pas définition afro makambo c'est rap na animation na idée de salara afro makambo de jamais on bien rappeur tout court na rappeur ti omoni batu ba tuna ndeni liboso lo baki a se présenter rappeur pour mo ba mo wanga na rap na expliquer bien ça ya qui rappeur toi na 5 qui rappeur ndingi mo na ba God Fabulous ndingi mo na ba artiste mso tangi toi na 5 qui rappeur on a débuté la Zikiboué Tegis meta chanteur pina Qu'est-ce que tu as chanté? Il y a yimba ni puis il y a des soirs dans sa rap pour musique. Il y a yimba ne tika habité ou tina classe ni mo so tele émission seka. Na bezo mo te gagara bina na place ozali. Biso to na mo sans musique sans rap wana. Bi sa rap to zongo wapi. Na gito to za beat beta na se ba ya boganga yo kota. Ya ngata mo to wa tika ki rapper ti. Ngata mo mo la tika corona ki rapper. Na rapper. Yo ko ba gagner rapper souté. Mais ako ndi ko tika ki rapper ti. Wanga qui rappeur du coup ara rappeur mais il m'a pas compagnie na minso la bête na la musique et tout mais un rappeur mais ce que vu que le roi d'un des rappeurs au début ara rappeur ils a obiso de boya de la boya qui na style moi parfois pour la CPD ça ngamoko fa bita musique et CPD ça bato parce que là tout na pays na ba fa na forma kambo du coup tamo bina redef ça bon pirate na bi ba fa na forma kambo buta la boro boka boro king qui a MG qui l'homme de la forma kambo mais normalement ba bi ka forma kambo yango wana te na yibi moi style mu ki na dérouter moi mu ki na yeli bon bilo mususu mais ya forma kambo ils a bon parce que il a dit so mutabeti moi chani moro boye ils a benado chani ils a no rumba to binga encore rapata yo mo pe bobo ki na musique wapi vraiment donc prochainement to lobela soupe notre kota sur la bozindo mingi
wana selo yo MJ Alobi ba rappeur baza souté. Voilà. Qui est ton idole? Toi baka idole na yo. Toi baka idole na yo. Nga na minto na évoluer na kinga moi trop. Évoluer na kinga parce que omoni afro idole ti. En bref. Ton otsa ki yo. Na expliquer yo. Afro makambo izalati. Afro makambo izalati. Zanga mutelo boso na imposer afro makambo. Soso bina luka idole na lukanani. Lukanani na obenga idole na moment o na ka trop Yusufu anetinga pena na ka Yusufa mingi. Na ka Yusufa mingi. Tamo bwina linga pena za pena donc rappeur pena mais et ati na boka mana monde afro makambo dans blague ité. Voilà. Tomoni yo relation bon on a bien relation mais tomoni yo pembeni na miel de son to éviter partenariat wana yo na miel de son ezanini nini bozo préparer to bozo bongsana miel de son. Ouais, miel de son grand frère nanga a trouvé une fois en 2018. Moi ce que moi n'a expliqué bino. Ba anenga na même bino. Papa jeune artiste belé ou ba ça ba succès na minto. Ba ça ba ata histoire ni mokoti. Ate lo mota sala série wana ezati. Après quand mon bout comme si ba mo likola ba kinyoso. Force à aimer. Vous comprenez que l'homme de la forme comme Bobazali donc tant biso petango ebeta to yo apesa les meilleurs de nous. Donc nangambu miel de son to kutana 2018. 2018 to kutana na Mayalos na cercle Mayalos na showcase mo bwana miel de son ba alaka invité wana to na represter on presta kinika bona yembeli wana a sepela na tellement azwanga kutu video a filma ngai tango ici la bengi muta photo kangi biso ba photo azwa na téléphone na ye ayibisa pesa numéro na WhatsApp azu numéro nanga atindela nga ba video a filmanga ezaka incroyable sepeli sanga makasi na yo l'action na ndako na bita to yi kuna miel de ce époque wana pe donc c'est pour nga muta soutenir nga makasi na musique so tozongi mukie to koma wana eza la joie qui tingi incontrestant grand frère nga propre parce que tali nga otali to kokana pena donc muta soutenir nga musique pena yi wana wasala ki parfois ba calme so famille bukana quoi pour la famille tout na débit bato mona ra musique moi na koma voyou moi na koma loyenge moi na koma nani parce que pona ba nyoso ani bukana na kina la joie qui tingue grand frère propre azaki pe responsable nanga dans enfant na yim to boko langa yim to misela mbonga musique yim to sela parce que na ebité puis na continue na tanga puis na continue betide nanga donc en tant que sans classe obetanga ndule na moment na pena na ki pena l'aise ti lelo puis tout la famille ba fier que un artiste le roi MJ Kitingi sonini na miel de son et pour quand on kutana na ye to créer relation mais na moment oyo na invité qui miel de son na projet na imbécile à monnaie c'est grand frère na chanson mo bino beta awa nzembo wana za hit donc blague ité imbécile à monnaie ouais te extrait nango to zo so chimbimi so chimbimi ba yibinga bilo trop na mboka o c'est yibinga bilo ba yibinga kinika boye na yiba yo ndeti yibi ndeti ni na yiba yo si na nga otanga pena komba na nga zokisa mitema baninga te na nga zokisa mitema baninga te msuami trouver derrière donc tanga moi comme mutakaliser ba fan na ye na yiba ta muta yiba tani no moko te tanga le bibon o parfois ça na facilité à comprendre ba yibanga kinika boye sotali mon to la on va exposer to na YouTube na pena atante donc nga na olamba bilo akitoko ebele ta mutamoni ki lo akitoko yo tsa blo no bando yiba na bango te na tima no yiba te omoni yana to changer caractère parce que moi yiba nzembo ku te dans YouTube obeti pena nzembo na YouTube mais na 2018 ya beti nzembo na YouTube ayo biso so na 2020 so na 2000 combien azu pena idée na yo c'est que muyiba zana ite surtout muyiba to yiba evre yo ni ba yiba pe muyibi yango nani na moment oyo yana beti na kangi mutu pe muyibi te du coup na biki ba projet na ngebele ya pirater na mboka o na ba projet le kwa ba yango nde to boya moi répétition mon que bobo qui pour nga pena ba même ba statut na ngita la ma trop même ba story na Instagram eta la ma trop o sait ka moi mon ki bobo qui na moi Instagram boué ta boué ngo mon ki mutu mo ba beti on dans la belle mo quelqu'un qui yango nde to boya voilà dit ko imbécile la monnaie parce que imbécile la monnaie ça ndeni ni to zongo kan imbécile la monnaie donc ba karaté awa boya mba imbécile la monnaie na clip mba moko vela nga miel de sa fongoleli nga mutema fort eza featuring nga invité na projet na nga yo tela nga voix abino petit frère pour na yo na talent na yo ni he mo benga l'homme de la forme makambo nga c'est blague TV donc na talent na yo na o na yebi pour na yo oza somo donc na moment on a okangelo porte quoi tant yo le kananzila na nga eza bien makasi donc na osunga o donc bon na moment oyo kala te bon na featuring nga na miel de son ezala wana déjà
bozala zala zala botia ba like bo commenter bo partager to pesa ra force ne to misana ko pesa nzamba yebi quoi yakana deux questions ka poto to kabwana biso lelo ozana featuring ozana collaboration na miel de son alors moi banungu moko eza na centre et na frère na ye Mignon Abraham comment tu trouves ça yebi Mignon Abraham te Mignon Abraham oza pas JB c'est comme Mignon Abraham ando yimba pas papa chéri na biso yebi Mignon Abraham te Dieu me voit nzamba likolo au bout koloba po miel longolo na projet oui premièrement rankino le bitan oui sanga tant isaki bana ba nungu ce qui se passe na centre test nga bana nungu nga bana kinde ba imagination nga ba nungu rosa miel de so ba lobela nani ba tsemel de so na sikuta na moni Mignon Abraham na ndinga temps normal na ndinga pena mabete nzamba likolo yo kangai na yebi Mignon Abraham te wa pena sincère Nebi Mignon Abraham te. Sérieux nebi Mignon Abraham te. Nebi te pour ando ka musique papa chéri trop nga ka musique papa chéri. Nebi te code moral. Code moral te nebi code moral. Mais quand il bon qui parfois il me dit yebi journaliste moi na mbisati. Désolé ma famille, désolé ba ndeko Mignon Abraham, désolé ba fan Mignon Abraham, désolé grand prêtre Mignon Abraham pourtant de ba tan combo na o ba tie de na miel de son moni ceux qui papa leki bana ba problème nga mwana jamais na côté papa biso Alex papa qui musapi ils éducation bien te quoi donc son a sali bongo limbisa nga mais ninga temps normal na sala pour la polémique te na yebi Mignon Abraham te ça va merci on ezaka ko engager yo et ça problème te mais question mo ka rapport to kabwana biso je sais pas les gens te traitent un peu orgueilleux un peu fier un peu efféminé je sais pas et ça pena nini mo mona orgueil premièrement ngala trop sympa ngala même na quartier même ba mi qui tamo to pesa na bras kitenge non ya pena ti pesa za avec le boko côté non ya orgueil trop fier ndeti moi si côté orgueil premièrement na éviter de voir zulanga ngapela nga temps normal na zo papa biso pe ba ba ko kana mo mini na mère na biso donc je suis un beau garçon de toi le bar tu es beau. Non, tu es belle. Donc, tu es beau, trop beau. Et puis, je suis stylé, quoi. Donc, je change des cheveux comme je change des habits. Donc, parfois, style, c'est trompé. C'est trompé, moi, je ghetto, artiste, la forme à Cambo. Quand tu es so kanisi bon parfois on crée ka polémique on tanga na liste abatumo be maintenant na liste on tenga pena na l'homme de la Froma Cambo liste abatuni na bitendo lo biti ngai batumo bi bazalabu ngana bongote atongo solanga yumo pena tu yambingo bi kana pena yanki tino yanja ba yanki sko to balbandi sko mingi na rabu il est beau on a trouvé on a limbango so pour na bon temps normal so pour na fier so bande ni non ko tanga na jaro wana te ba wotanga na jawa but boys nda fulu bana bongo ngamna bala déjà obala moni siko wapi gazidi tomonte na bete na mozabite ba fali be bazana ngote fali azala ngote do yolanda fali do yolanda fali batika kanisa bongo ezana ngo bongo te batika ma réflexion place wana bobetsa bakupamba congolais amutema mabi mo congolais mutema beza mboka oyo tolinga mboko makasi mais bato ba vivre mboko ba mutema be poani congolais aso mninga avancer aluki cacher moi mabi comme alikuwa fardo nao amami ko pa yakina le temps ba temps yo a évolué to ba ki a évolué pas ça la rabo bison so parfois to kola na ndinga ta normal na ndinga to ndo ki fait musique to ibaki ba ndo isabiso ki héritier watana bazana sida ndo isabiso mais c'est faux et archi faux au monde ce que tu as charge tu vas être na Congo pour na kaka moi mninga avancer pour okwe sa carrière nos yeux fardo moro boy on latisi muninga au monde tu es ba news artiste belé be o msuso do lobby parfois ils a ba catastrophe parfois il monte artiste en yebi na ngote mais ndinga circulation ya boy ba tu nyose de ba yebi ka mutabongo mani pe mutabongo te parce que tandi ba détruire ba carrière ba ninga pour anini pour na jalousie donc là na mona ngweza jalousie
pour na ninga tanda maso mpe talinga pena bona pena yanki mo mbali oji banita mo bela kanga photo torse ni pe pour na loi américain nga to bela un américain perdu au Congo donc na loi américain donc na mtu loi na loi mta USA loi mta États-Unis donc nga va bon donc ata mo pena bukani photo na mbwa mo bo torse ni parce que mamna so sala wana so mta azwinga na ba catégorie mo bo seke anega jaloux le kala so fardo mo bo po ba comme 3 4 5 pour ba nuya ka carrière no mais ils a bongoté batiko ça batiko ça la bon so muninga moni bande ko conseil mon opé sabino so muninga on va évoluer moins bien. On peut peut-être dans souk hein, moi déjà moi au moment de la fin comme ça on véhiculer directement pour mingi na diembelika mode de la fin bande ko nga ba congolais donc au moni to sunga to lingana moi trop moni wande wa congolais le wangai moni so li mutum so sanga mabe yalo wa mutalibanda binga muyibi esangi lote mais so ndeko na nga ndaka benga muyibi esanga pasi pourtant bato ba yoka baloba nini aza muyibi ko bayani mo babenga ye muyibi ndenge mo na biso ba congolais nous sommes la famille tant biso to ba congolais il faut en mande ko na mutalibanda derrière to mona ki ya moi ivoirien sobe les bordeaux les coups sobe les bordeaux ando ba ando sini ba papa mo pona fali pupa isiliki sa biso nyonso des bordeaux biso to silika omona pour nini tout le monde qui a touché moi na mboka na biso mais tu ebi ba contre randina tu ebi ranking na mabote ba nango tu ebi lo ba welela te biso directement to silika et comment na réseaux sociaux matibu moi commentaire mutu nyonso yebati commentaire pour niki moi na mboka otali bango pe kuna yakina ba fan musu ya fali pour ba kuna ba artiste musu balinga fali ba kanga ka minoko ba lo ba kiti pour ni ba bo pe côté la fali pour mutu côté fali ndeko na biso les bordeaux ba misu pe na ba be ba pe relation na fali ki nga fali to sola mais na moment oyo nga fa côté randi kuna nga ndenge mo fo biso contrôler l'esprit wana tous les ratés tant ba problème so comme talibanda a sali réputation mutakati ndé biso to se manifester tout ça on peut pour na biso moto batela ba réputation na biso moto to ça to nyoko ma pona bino sérieux to nyoko ma pona bino ils ont intérêt na biso personnel mais comment père le quoi avec quadra atimpeli bosa bina pena bo bina rapina donc ya musala na mais on sala on pona bino l'anniversaire na son excellence monsieur l'ambassadeur de la culture Kofi Olomide, le vieux Quadra. C'est aujourd'hui aussi son anniversaire. Un mot pour l'ambassadeur Nabiso culturel. Mbotama Elamu, Père Abatebele. Vieux moi que la petite tante Alinga Bango. La légende vivante. Ah, Nzambilangai. On a fait jouer comme ça la featuring na Quadra. C'est la meilleure chose pour nous rappeler. Ils se sont dit non, c'est pour la miel de son. Dit non, c'est personne qui vieux Quadra. C'est pire la makasi tout bien ba dépend la danser na côté na pays nanga tout bien loko tout bien na miel les autres doivent répéter tant tout bien après c'est vrai tout qui d'abord tout qui tient tout kanja bon assez mais becho notamment na mboka nanga donc je profite aussi de souhaiter un heureux anniversaire à monsieur l'ambassadeur son excellence Kofi Olomide Quadra Koraman papa na Didiston en tout cas vraiment que du bonheur longévité c'est ce que tu disais zala on peut zala donc et s'il a raté quoi en tout cas vraiment et bambotama elamu le Quadra Koraman monsieur son excellence l'ambassadeur de la culture Kofi Olomide en tout cas et bambotama elamu na yo fait les anniversaires yo du côté ba portugais en tout cas to pese openza ba mbotama elamu na yo un petit kitenge. J'espère que vous m'avez toujours dans ce cas. C'est un message noté. Mais moi, question que ça qui n'a côté sur moi moqué. Pour toi, comme on a déjà calaté. Tout le monde a qui réunification. Il y a papa na yo, tout bien ba papa na yo, ba koko na yo, na yo ba sali. Tout le monde a qui le 30 juin. Tout le monde peut il y a les 9 juillet awa na chapiteau ya Pullman et c'est le plan neni. Neti ya les 30 juin na Akiwana na stade to côté où avant to fanda na grand prêtre mort pesu na grand prêtre mort to fanda na bi kitenge ya ko tala wengela to fanda Akiwana to fanda pas ça bien to fanda to tande ina donc na bien ko wana retard te pe mamnyo so on va les arrêter boyko ya somo ko ya mo sira les ara wenge quoi c'est pele makasi na vivre on pe na live na pe na fana wenge biso to quoi en esprit wenge au comprendre musique ya Congo ils a mise en jour depuis wenge ya les colo en torrent ba VWND torrent ba vekali torrent na nani mais depuis wenge ya tout ça mise en jour à musique
on comprend ce génération oyo à tous vieux moro boy depuis la wengia à tous vieux moro boy na petit moi micro so tali ba caractère na ba artistique za ndingi moko ki wengia ngwana donc je ngai boy ne na ma boy je ngai bozi parfois je artiste mo boy ya série moro boy tant tali elobena na télé ne lobena na télé ah oui esprit wengi bravo pena pona bango mais ba ya msusu ko ba mo zo na ninga mabe oboka sa esprit wenge esprit ba rancune esprit boya ba ninga esprit teza bongo te esprit wenge za ko comprendre ka ki oza donc pourquoi ma place au komi wana ba te bele ba contribuer te quoi fier na ba o ba contribuer et puis ko tenir fier na oza na mo les a un esprit wenge. Merci MG Média Izangonga toujours kabwana biso déjà mot de la fin de tsegala ki mokewana et puis quelques dédicaces pe na bandeko yo et ba soutenaka yo bandeko vraiment bazuli baku ya kolanda yo à travers cette émission Pyramide culturelle avec Christian Tongo le tenant de la presse. Ouais. Donc ils sont là bien si ça message na zaki nango ba congolais to lingana ka moi trop. Kota la toujours mukira passe na zaki. Kota avec quoi dans bina liboso na biso bina. O sa musa mais o ka satisfaire biso. Après ce que yo ango muto wa sepelisa wa sa bon pas sepelisa o pour sauver quoi ta fandi pena inane wa boire chanson te to nyonga fort ku ve quadra kenda wa pive quadra pena ve quadra to nyonga mais tant on ka sala donc on sa ka plus on continue toujours ça pour na biso on gaspiller énergie ne pour na biso après biso on se to lali to la muki to ki jalousie yo par moment ko ki jalousie o tambo et le moi mabe au bois qui na cité ba jeune batamboli na mino ko faza boye ba tumsu ba kompi ko inae bompi ko sali réputation nae mona yango na limba congolais to lungwana eloko to lingana so mninga avancer betele ba beaucoup apprécier la son époque les abon pona ba mbote nanga na pesi mbote na ba fan nyoso Afro Makambo tous les fans d'Afro Makambo na pesi mbote na boss Michel Mukenge Shai mon boss imbécile à monnaie kalaté ya libanga moko libanga ina sobo fo Michel Mukenge Shai boss Michel Mukenge Shai na boss nanga kamba boss to mboka ona lia bambongo na bambongo na bango ba boss presque mbongo na lia na bambongo na bango mais mbongo na lia ya Michel Mukenge Shai éviter na lia bambongo msuka na sena ngilogoti toka donc bokai boss Michel Mukenge Shai ouais na lia bambongo msuka Michel Mukenge Shai tant moi quand a posté photo na kinde bisika moko boy parfois na lekeka place moko boy na sala ki yango bien quoi tant a posté quatre mois vidéo moko boy félicitations petit frère donc nga pena na vivre bon donc ya binganga mwana naye boss Michel Mukenge Shai na pesi mbote na pesi ba boss nyoso na lia bambongo na ba mbote na lia bambongo na bino fort na pesi boss Abida show ababa na pesi mbote na pesi boss Eric Mandala na pesi mbote belé na pesi ba boss belé ba mbote boss bébé na pesi mbote na pesi mbote na excellence Godard Motemona donc imbécile à monnaie kalaté zoya quoi ngai boss ba mabanga bien zali na pesi mbote na mon vieux Christian Muyitu alinga na benge boss alinga na benge boss kitenge ko binga nga boss te binga nga vieux ya vraiment vieux donc pesi mbote belé na pesi mbote na nga na famille na nga ba soutenir nga bazala toujours wana pona ngai na pesi mbote na ba ami na nga tout otozala na bango ba o batika nga depuis tisiko to continuer toujours ko éteindre ka objectif l'un après l'autre pesi bango tout bambote na nga belé na lega kitenge tout puissant marrer au diable ndeko nanga moko na pesi mbote nanga na Kevin DC kitenge depuis Luanda ba voyage belé kaka bon ba séjourner là na Paris quoi kaka na pesi mbote nanga na ba sentir tout bazala nanga balinga otika ngate kitenge ko tambola yo mote na pesi mbote na ba mettre nanga bazala nanga yi tamo kebisa na mettre na lwa nti ba Chicago non star t'es l'homme de la Afro Makambo ta yo moko yeti ne akina bito ba showcase musu na ba al de la Gombe wana pena kinga moko bato ba yebinga na pesa mettre na ngamboto bazala wana pona nga na pesa ba potes na lokwa Black NG auto composer ensemble na pesa ba potes na lokwa ba Veli o ils appellent que ce projet bi Veli yo kana eloko monya ondeni yo l'homme de la Afro Makambo mystique na pesa ba MD de valeur ba mbote na pesa ba sentir na lokwa ba Naomi Musole to banano petongo yo na bwaki na pesa mbote na binoto na pesa mbote na keke lutela na pesa mbote na sta ici moi si moi bien waza soko tambo batnyos batala raye ba sentir na pesa mbote na belé na miel de son Afro Makambo imbécile la monnaie na pesa mbote na mokili mobimba na pesa mbote na ba abonné nyoso ya abonné nyoso ya DKM Flash TV
pesibino ambote bo liker bo partager bo sanya soka ndeza la l'homme de la forme kamboye yo bo zela pega mutemo kitembesi la monnaie to na clip na audio ya mbala moto bo kango bo mona rendre promotion ekendele quoi et puis simbo te ba jeune frère nyonso ba développer ba ça la carrière na bon bien artiste nyonso mais na c'est penu lo moko lo oyambinga bien makasi poani batu mingi so batali émission o ba comprendre que to koti trop katité to te dikambo fe balo belango ti boye senga bien potangisa mingi bakomba batu te mona kongo to anelo moko elo sukana loba na konto anelo moko so mutalobi ngai akumisi mutu boye directement mutu wa kana tena mutu na kompende mi nae omona sko so tangisa bakomba bati belé talaka kana minto to ya petit to ya parfois kutana mutu musubwe opese mbote babozo mbote nawo vous comprenez nyeleka nzo ande ezaka émission na betaka lisolo simple le betaka lisoka ndenge zala parce que yo na ngambu no lingaka ba bingo sope nani wande pesa passe mais osalinga bien pour tangisa bakomba bati belé penate mais auto na beti sili baku po biso to bana nzambe quoi ngana témoin de Jéhovah donc tamo boui na fin c'est bien témoin de Jéhovah te quoi na témoin de Jéhovah na apprendre autant à lingala français na témoin de Jéhovah va kuna ina kota chiki ngapia na mwa maele na mwa maele donc na apena témoin de Jéhovah ta wanote ya biso isa biso tamo sozokisi mutema muninga foza wana pour enseigner pardon na ebité banana nazokisi mutema parfois malobananga qui libère voilà na malobananga so déranger mutu mo quelqu'un qui n'a été pour na pesa ndiko passe n'a agir c'est pour ça la promotion nanga na lobelaka kinga quoi mais toi va poser nga pe question faut na répondre quand ndenge zalinga ngaloba mingi vérité le roi venanga miel de son na singi bino pardon tout ça pena wana bozilara imbécile à monnaie kalaté zoya quoi abaki silencier Tumbape libanga na overlembe ya MB Doris DM aïe Rossignol Peto, pese pembote chanter Zamiel. La pese mbote. Pese Rossignol mbote, pese les abeilles tout ya miel, la pese bon mbote. Les abeilles. Miel. Quand on peut un bibi sopelelo, boss Bobo Kisenda. Ah boss Bobo Kisenda. Parce que tout makasi boue dans la CPL trop. Ngilima 58. Tant de quand même embouteillage na car, quand même embouteillage tamo boue. Ton yesu na ah parce qu'on a côté ce qu'on a qui bien na bien. Kitoko penza donc na CPL vraiment. Merci pour la colesika oh. Bobo Kisenda na pesi mbote bele. Voilà. Merci MJ Kitenge d'avoir répondu à mon invitation. Tous et la kaka imbécile à monnaie. J'espère que libanga na ngezale. Libanga na. Libanga no ka. Vraiment au bois kanga, au bois qui pena réalisateur nanga dem. Dem so bois qui ado yam ado. Il y a une vision. Na linga na batolwa na misumike. Comme ça misumine na bois ka. Te faut ablo mboga ndo zali et Pesa Makambo. Voilà qui commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Pyramide culturelle avec votre humble présentateur Christian Tongo, le tenant de la presse, soit qui wana devant Bino pour la représenter l'émission à Lelo. Vraiment la PC, merci, na confiance, pe fidélité, merci, na attachement, merci parce que vous allez qui 5 sur 5 vraiment branché pour la Kolanda émission à Lelo. Je dis un grand merci à cet espace. Palme d'or, Ngilima 58 na matete balobi, mais je sais qu'à Moko, il y a les vieux Bobo, les boss Bobo Kisenda, Bobo Kisenda, Indepenza, Mokonzi à Palme d'or. Là je vois aussi Sandra Fouakantou, et mon frère aussi, la PC Bambote, Yepaza, Moko Pekati. Na maison gloire et europé et Angoana donc équipe Mobimba il y a Palme d'or. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité au besoin pesa na chaîne Nabino DKM Flash Télévision. Merci à Dandy Mwalungu depuis France, merci à Yannick Ouamba, Yannick El Rio Kalambai, mon petit de tous les temps, de tous les jours, il y a Yopé et Angoana. Tokutani Mbalasima na numéro msusu ya Pyramide culturelle. Bye bye.